Bote na bino bakongole bana ya RDC tozali koremercie bino mingi baye bomesana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomesana kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya mobilité mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino baye bomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoommail.com bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini lelo tokolobela bino information moko euti koleka na nzela ya Facebook oyo bazali koloba ete mwana mwasi moko congolaise na mbula ya 19 ans akamataki mbongo alingaki yabima na yango na mboka Norvège na capitale ya Oslo alingaki abima nango po akende nango na Amsterdam mpe mwana mwasi wana akamataki mbongo wana abombaki yango na nzoto na bango ya basi mpe suka nango bayaki kokanga ye yango tozali koyebisa na bandeko basi mingi bazali kovanda bazali koyeba te ete monde s'est commis modernisé mpe mokili oyo bango bakanisaka na ntango ya kala ya kosala batrafic ndenge ya bambongo kokota na yango mpe kobima makambo esi ebongwani mpo ete bafrontière nyonso tu ekomi solide yango tozali kosenga na bandeko basi congolaise soki oyebi ete ozali na mbongo ebele ndenge wana bandeko ezali na bamoyen oyo yo okoki kosala mpo ete obima na mbongo na yo sans problème soit ozali na déclaration moko oyo ezali kolakisa ete mbongo wana ezali ya yo obi ozali kopene kosala achat moko quelconque ntango kokóma na frontière odéclare yango en tout cas soki raison na yo ezali valable na ndimi teke bakokomplike yo ntango mosusu bakokofutisa mwa taxe mpe ete ntango soki odépasse déjà montant oyo eza kosengaki ekokobima frontière te mais ezalaka na mwa taxe moko okokofuta ou bien otia yango na ndenge ya banke e nsima ntango kobima na mboka oyo kokóma okokobanda kokende kobena yango ndambu olia kozwa yango kobomba yango na nzoto ya basi yo ozali na 19 ans ntango mosusu ezali elenge mwasi monzemba oyebi nano mibali te mais eloko oyo osali wana ezali neti osi oyebi mobali mpe oyebi conséquence nini oyo ozali kosala te kozwa liboke ya mbongo bongo kokotisa yango na nzoto ya basi ezali kaka neti mwana mwasi oyo azali kobima na mobali tala ndenge bino banko bandeko basi bozali kobebisa nzoto na bino ya basi parce que boyebi eteke mbongo ata otia yango na sachet olingi yango bien okoti yango na nzoto na bino ya basi mais keba soki par malchance sachet wana esali bien mwa problème bongo wana ebimi oyebi ke mbongo wana soki ebandi kofrote na nzoto na bino ya basi oyebi ete baproduit oyo basalaka na mbongo un jour okokozwa cancer ekokobebisa mpe nzoto sanke omiyeba yango tozali kosenga na bandeko basi bacongolaise ntango olingi kosala likambo ya boye il faut kotunaka koma moto oyo bokoyeba kaka na niveau ya na Facebook aya kopesa o programme ke non sala boye ozwa mbongo ebongo bima nango mpe okotisa yango na nzoto na bino ya basi ndeko mwasi ezali malamu te tozali koyebisa sikila bandeko basi oyo basi kolanda likambo oyo bokeba elingi koloba teke lokola Facebook ezali wana bobanda kosolola to kolobaka makambo nyonso tu oyo ke na ndenge ya mabe parce ke yebaka yango ete soki osali attention te internet oyo ekoki mpe komema na nzela ya mabe yango tozali kosenga na bandeko basi bokeba bino bato bolinga bikotisa nzambe asalaki eloko wana mpona ete mobali oyo kobala asalaki yango teke mpo obanda kozwa biloko kokotisaka non mpona nini kobebisa nzoto boye ndeko mwasi ozoyeba teke soki nanu yo obali te obandi deja kokotisaka biloko boye ntango mobali akozwa akomona okaka neti so oyebelaki na bamibali yango tozali kosenga na bacongolaise botika babiloko ya boye ozali kutu na chance ndeko mwasi ndenge bakateli 45 jours babiloko ya boye ekokobendela mpe mbeba okepeta mosusu na 2 ans de prison ferme alors makambo na yo nyonso tu ebebi yango nde fo kosala keba koma moto oyo okoki kosola kaka na internet na nzela ya Facebook aya kokosa okaka alobaki oyo nozwa nini mbongo otia na nzoto ya basi mpo boye omoni siko destination na yo ezalaki ya Amsterdam batimbeli yo deja mbala moko bayebi kaka ozali kokende kosomba biloko ya mabe moto nyonso tu ayebi ete mboka wana ezali mboka oyo batekisaka biloko ya mabe ndeko mwasi to bandeko basi tozali kosenga na bino Facebook ezala kaka eloko moko oyo etikali na baéchange ya baide to kosolola na bandeko ya famille konga teke po banda kodepase ligne ya rouge ezali malamu mingi te nzambe asali yo mwasi na nzoto na yo malamu siko yo mwasi okabandi kobebisa nzoto na yo likolo ya kozwaka babiloko kotaka ti jusqu'à ce que moto wana mpa koba koyebisa oke alobi non zwa ntango mosusu bien bamabende kotisa na kati po ete soki na mosusu bien badiama banini alile mpo zwi lokola moto wana alobaki ozwa okotisa yango nzoto yango ya yo yango mwana 19 ans olingi komisa mo ndenge nini en tout cas bandeko basi boyeba ete internet ezali eloko moko il faut kozalaka prudent
ezali te kokende kaka ngulungulu soki osali consulté vi na yo mpe ekoki kobeba mpo te internet ezali neti toloba ndenge nini ezali neti vi ya mutu ndenge nzambe azali kolakisa mabe yango oyo malamu yango oyo yo moko mpona esika nini okokondeka ndenge internet eyali soki osali erreur oleki nzela ya mabe obebi mpe libela vi na yo mpe ebebi tala sikoyo vi yango na mwasi oyo 45 jours apase yango kaka derrière libaro comme ça oyebi ke na 45 jours wana makambo boni oyo ekobeba oyo akorate libanda oyo alingaka asala libanda na 45 jours wana makambo boni akate mais comment yo ozali na 19 ans okende kondima makambo ya minene boye moto oyo oyebi te olobi na Facebook okutaneka na Facebook abiso abi joa 20 000 otisa na nzoto ya basi alingi kozi okoti na nzoto ya basi okei osomi mpe billet mpo oloba nini ovage okende na Hollande omoni baargument moko opesi ya sans fondement yango tozali koyebisa na bino bato bozali na poto tozali quand même na bapays développé bandeko congolais boluka koapprendre lisusu mingi boluka koapprendre mingi po ete bandeko oyo bazali kokosakosa bino na banzela ya bafacebook ou bien na banzela ya banzela misusu bokosamaka lokola bazoba te et surtout bajeune fille yo elenge mwasi pourquoi obanda déjà kozwaka biloko ya boye bambongo kokotisaka na nzoto ya basi soko bandi kokotisa bambongo boye seke oza na babiloko mosusu okotisaka donc olobaka ntango okendeka olandi wana ozala na babiloko na yo mosusu osombaka ozwaka mpo okotisi baliboke kunale oye donc kolobake nzoto na yo wana ya nzoto na yo ya bamama oyo nzambe abombeli yango kuna biso mibali ekomi nde coffre lokola coffre voiture ya kobombaka babiloko mpo na nini kobebisa yango boye sima omona osi libala na yo ya bi obali mobali aza komona mwasi kitoko ntango obima nango liboso na mibale mobali akomi kobaye ozokokomprendre te pourkoi mobali azobaye ngai nzoto nde azomona te esika oyo akoki kozala asepelaka azosepela te mpo azomona mpenza moye te mais mobali bakokoka koyebisa ngo boye te entre-temps bamisusu baza kolinga kobebisa banzoto na bango basi okomona bamisusu na kongo kuna baza kovandelaka mpe bapermangane mpo nini bayeba ndeni ya kosone banzoto na bango mais bamisusu baza kobebisa yango mokili yango ekomi nango compliqué ekomi compliqué toza koyeba lisusu te en tout cas bandeko basi soki bosalelaka babiloko oyo botika surtout bacongolaise botika mpo nzambe asali nzoto na bino mpo na biso mibali bino bozali kaka bato moko kobongisa nzoto na bino wana mpo na mobali oyo ya kobala yo ezali te ke nzambe asalaki nzoto wana mpo ete yo bana kokotisaka bambongo kobombaka bambongo mpe kobombaka babiloko mosusu ekomi kofre oyo to nini ezali mawa mingi sikoyo 45 jours okopase yango kaka derrière les barreaux comme ça ferme mpe lisusu ezali mawa mingi ezali mawa bandeko congolais oyo bino bosalaka babiloko na botika e soki bozwaka bamakambo mingi oyo bakendeki na Hollande boyebi te bosombaka babiloko mabe bobombaka banzoto na bino botika ezali na bamibali misusu balingaka na bango teke abali mwasi epui aya komona ete mwasi yango azali na ye madofolo ezali malamu te bozali kobebisa banzoto na bino